ngona songo munene wa ma grand frère masolo na kati mboka nzoko munene lambio bo beta mboka makasi pona lambio moto wasala ça non beta no danso vraiment danso na do beta vraiment danso ba fi wana ba yo wapi Yolanda ya beta no danso graço Balongitima, il y a Skol, il y a Kofi Olomide. Après, Dango va danser, non, il va se danser à côté, mais c'était à quartier d'État, donc Bangonio Sotoana, Fifi, époque Basina et tout. Et apprendre Bango chorégraphie. Là, c'était devant moi. Dans les affiches aussi, on tourne à 4. Voilà, c'est mon grand. Et quand on lobby, famille Moké, donc je suis aussi de la famille. Okay. Voilà, je suis aussi de la famille Moké, c'est comme ça que je dis Baoba famille à Koué. Donc parce qu'il y a Lambert Azalaki, moi la mobile à Botami, la carte à famille à Bassi Belé. Bayane de Bosso Bazaki, Bassi. Après bah il faut voter mobile. Donc à Kola qui n'a Bayana Bassi, au moment là que il était entouré n'a pas Bassi, on voit où à Fandiawa. Donc on a balé qui va plus petit naé va couler na Michel Lambert. Donc lui son histoire c'est pour Michel Lambert. Donc il y a Lambert à couler na bande na Bassi. Alors bande na Bassi ba botaki. Nzambe ndo metaki ba kufa bazala te. Alors il y a Lambert beaucoup li ba nesta. Confirmer l'autre na ko ya te lelo na lo banoko na nga ba mboisona ki noko na nga ta on a médecin te. Tant on a mes formations exactes. Au-delà, il y a tout, je suis journaliste aussi. Donc, il faut n'ayeba information ni na opesa na bateau ba Hollanda biso. Ce qui est vrai, via l'obéazaki en bonne santé, à qui ota la match naie aye 0h via comme pele la pema bako luka ba dispensaire a pembeni pour batailler oxygène, les tabac oxygène ba nine mike ça la tête. Siko les tabac qui est dans l'hôpital à Munene via kufinanzela. Bon, biso to salina autopsie, biso to zananu ba médecin te pour tolo ba ke via kufina poison, via kufina boye, to via kufina boye, mais c'est ba déplacement na ye ba tavanda na bango lobby boye ba bango. Oh, azaki na koko na et Alex, moi kasina biso. Moi na ya GG pauvre ya GG. Donc azaki na koko na ata récupérer moi n'a pas que mobilité. Donc ici c'est l'école de danse, l'éducation, la politesse. Et à Bandumbati, quand la mine dit ngana bino face à face, certifié au tibosi problème. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divers, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça.
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo Essengo, officiel plus, c'est l'heure de votre émission Cléji Show. Hein, Cléji Show, heure émission Nabino, Cléji Show, Armel Nga Boy, Soro Sala Rapper, Moro Sala Boy Show, Tola na lo, mais le lot on a sangwa mawa, tu ko perdre, moko ya ba chorégraphe, ya minen plutôt ya Congo. Atiki biso mon vieux Lambert lambio autuko tika biso ya mon toza awa na parcelle na ye toza awa na bana mwasi bazolela toza mwa tamuke ya rosolola na
King Trésor King Bukele. Hein, tous appelons moi temps. Il y a Rosolo Lanaye par rapport à Liwa, il y a Venabiso Lambert, Makambozo Bimebele Bele Poison, Nini, Makambele Bele tous en moi temps. Il y a Rosolo Lana. Na King Awawa. Et puis je profite de l'occasion pour saluer général manager Clovis Fimpa. Pourquoi pas Papa Mayamoto Torola Taba Mayamoto Nanko. Je sais pas si Armel Wombo est déjà prêt à me manga et pas invité Nanga. Bonjour King. Mbote Trézu. Bonne santé. Bon santé malgré autant déranger Tamoulaï, Ndaku Nazaki Nango, Nazaki Nandaku, jusque là Nazana convalescent. Mais il y a ma casse ezali santé parce que moté mezoki sango munene o ekoleli biso noko na ngai ya mama na ngai ikonzi ya famille chef de famille na biso vie lambio azali souté de son vrai nom Lambert Moke azate papa na Sido Moke papa na Aiki Moke papa na Vani Moke leader masqué papa na Sele Moke papa na Erwine papa na Ada donc papa ya banebele King Toé Awawa, netinga la surpris. Natika la royauté peut-être M souvient Bella qui te l'oromobo, qu'est-ce qui s'est passé? Viabilité, via vraiment habilité. Juste biso nga ba benga na tongo vers 5h et pas ya bourgmestre à Matete na mona nanu appel manqué à titulaire na yo mona appel manqué à adjoint je l'ai rappelé baby singa oh baby si tomoni na groupe ba Matete ba publier que noko na bino akufi. Bon, le roi n'a pas d'informations, il a dit oncle Azani na bonne santé. Et après, il y a un groupe de famille, il y a oncle Akoufi à Solo. Akoufi Nini, oncle Abélité. Je dis bien Abélité. Monte que la spéculation est obima, il y a Abélité za poison. Nous ne confirmons encore rien. La famille jusque-là est confirmée. L'autre, il y a tel lelo, dans le banoko na nga ba empoisonné qui est noko na nga ta on a médecin te. Tant on a mes formations exactes. Au-delà, il y a tout, je suis journaliste aussi. Donc, il faut n'ayeba information ni na opesa na bateau ba Hollanda biso. Ce qui est vrai, via l'obéazaki en bonne santé, à qui la match naie aye 0h via comme peler la pema bako lukaba dispensaire à pembeni pour batailler oxygène, les tamba oxygène ba nine mike ça la tête. Siko les tamba qui est dans l'hôpital à Munene via kufina nzela. Bon. Biso to salina autopsie biso to zananu ba médecin te pour to lo ba ke via kufina poison via kufina boye to via kufina boye mais c'est que déplacement na ye ba to vandaki na bango lobi boye ba bango oh azaki na koko na et Alex moi na kasina biso moi na ya GG pauvre ya GG donc azaki na mo koko na ye ata juste bazaka bango mibale azalaki bango mbala esika nde bakendaki ye koko moto oyeba mais loko attention eza na omoki boye na ntongo moto akufi na désert na ntongo bafamille ezoya motu nyonso aza likolo toza no na temps ya ofandisa te totuna elekaki nde nini esalaki nde nini mais tozwika information ke vie na 0h nde moto akoma olela pema ti aye kokufa na nini na 2h. Donc beaucoup rappelé Batou Momouké carrière ya Lambio. Carrière ya Lambio nga na obeta ngolo kwa membre ya famille mais Batou oza vraiment obligé ya obeta lisolo ya carrière na musicale les mingi Batou bafandi na monde musical. Ngai étant que moi na to ebi keta to kola déjà ba mama ba bisa biso moni noko na bino wana déjà na 11 alinga makamba obina bazu na mundela shem wetu ba voyageaki abina na bale shem wetu akenda poto déjà mwana mukie pona vie Lambio voilà lokuta mabe vie Lambio asutuke la poto te na mukolo vie Lambio akenda da poto déjà mwana mukie vie Lambio tambola na mutuka déjà mwana mukie noko na bino wana abande déjà kotambola déjà na mutuka biso mopena ba image tango omona bazili babuka ya nani ya mbili ya belle omona tapesa chorégraphie wana omona ete zongisa image omona Lambio azaki wana binana azaka pe na kati ya nini ya abeti masikini esiko wapi bazaka la bambili ya belle na ba bato belé to bika ya beti masikini aza parmi ba artistes ya basi oyo ba mema musique ya Congo na world. Et après lui, il y a Betty Masikini, il paraît
pasaka pe mo ndambo na ba OK Jazz ezebe bisika binate ifi manager ya Kin Kester Emenea et aye na kata Viva la Musica boyebi ndeni a serva Viva la Musica ya Papa Wemba et waneza moi histoire ndambo take mwana kasi o babete la biso na famille na obiso mopeto mona oto yoka vieti bakangi Papa Wemba vient na kata Viva la Musica bomoni ndeni ni asimbaka bateau de commandement ndeni kila mogose binaka e binamaka na nini oyo après Papa Wemba ye bazonkyo moi ba mes attentes na batu melokwa mission ezaki ya ko garder Viva la Musica na bomoi azongi si Viva la na maboko ya Vieux Bokulu yena Vieux Bokulu bakabana na ndenga mabete vie assez on dirait séparation na bango mibale pezala kitoko te so batu babibo bakosi Papa Wemba na Vieux Lambe batika la ozo problème te ezaka nde mwana ba musicien mo akati to ko tanga bakombola baote bango ba miyebi Papa Wemba. Mais il est grand temps peut-être bateau bota la biso comme mon cordon king. C'est pas poli na ba matanga bo banda ko pointer batu du doigt yo comme aloko matanga Papa Wemba batu musuba ya boy baboyi baba ko tana matanga c'est pas poli. Mais problème ezali mutu nyoso ayebi wazara na problème na oncle tanga zara na Viva la ayebi eza bombate ba musuba ndoti ndele ku batu tina ba palin on a vu azara bakauka biso toza bana kasi meto ebi ba makambo wana ndele bena batu tina ba pale des anciens ya Viva moko alongwaka zongaka donc de wana balongwaka bazonga tango bayokuta lambio baton de commandement moi keto lambio ndeni baton de commandement sala moi banini yango biso tolinga te sika problème ezali vie lambio atika kutu zonkion ezobeta dans sa zonkion a se retirer na et puis chorégraphie ya suka Penzembo ya suka ya Papa Wemba ebete za zonkyo mutobo ya zati ya suka ezaka zonkyo après zonkyo nyoso tout Papa Wemba sali ebeta ka te na générique kokwe ya Papa Wemba zaka départ ya lambio na générique na obite na banzembo na ba générique pour na nzembo Papa Wemba manda obeta na yemoni mais na générique après zonkyo mutu moto yebisanga ke lelo ezaki na nini na album mususu to générique mususu après zonkyo et ça la face na zonkyo na kila mogroso na L apostrophe na fulangenge na nini wana parce que l'ambio assuré moi na muyansi mais après loi ya Papa Wemba la mère a poussé na soupe mena Viva la Musica te via bandoko azaka na bonne relation na Vieux Wemba via kufi bomo na via zo kende azo saba témoignage malamu pona Papa Wemba Papa Wemba a komisaka vie siko a komisaki et ce qui lelo aussi de mots kazana poto c'est grâce à Papa Wemba on peut jamais être ignorant na ba makambwana donc Papa Wemba était vraiment un grand frère et pas ya Lambio. Hein, donc ezaku tout na polémique que Wemba na Lambio botika mona te Lambio leka na teva lobi mabe ya Papa Wemba to Papa Wemba leki na teva lobi ba Lambio wana koto amane ba Lambio wana rien relation ce qu'il faut retenir le moko avant de se séparer nayo pour le monde bat basé belé wa zela ba tourner na cordon king ba te belé ba éviter pouvoir na bengo cordon il y a des défis parce que ton coordonnée bilo rebelle t'as degré donc ce qui faut bateau bata la biso to ba bonner na biso ba retenir ni par rapport à spéculation et poison et tout comme ça bon base ba yebaka ke non mutu to akoloba ke lambe batele poison za docteur te to zela ce qui ba sa l'autopsie nini mena ebite so lelo batu bakoma osala autopsie ka ya misu to sangonde ba peso ya sangomoni kumo wete mama yo sala autopsie bipe hudu to yebi kaka mamo obambi ke lambi akufi na poison bon lokwa Congo na biso to mesani déjà bongo so mutu akufi mutu na mutu alukia sala base na kwene parce que to satan si lipete yebi ba bezo robima na ebimi pete ba misuba lo ba famille Lambio na chaka Congo babundi ka saison kende bongo ezobima bongo bon commune écouter ba bando bunda non ndeni donc kutu nini boy sali boy donc bo s'attendre na makambo belé mais to kanga matoyi na biloba lo bato lela nanu
moto akufi po moto akufi azaki rassembler na babisika to a travailler na vivre la musique bomona ke lambi ya banda ko sangisa na ba danseuse na ba danseur musu bafanda na ndako lambi balia fufu ya mwasi alambio ba sokola bana lambio batambola na bana lambio ba mema bana lambio ba eda bango pe na biloko belé. Donc lambio a créé une famille ou ezaka famille biologique te ezaka famille mokete ou ezaka famille balusemete ou ezaka famille fumumbila te, mais lambio azana famille mususu ezali molokai. Viva la musique. Donc on sengaka na bana tu ya molokai bafane tu ya molokai ezata o ya kolela o azaki chef d'état-major na bino lambio. Oh, vraiment, à la guise, c'est volonté à servir papa Wemba pendant que papa Zaki na prison. Moutou o atika koloba mabe ya moloka ite mabe ya papa te. Donc il a mo grosso. Exactement oyo, il faut to le la lambio, peut-être na ba danse na ye. Na ba danse na ye, to kanisa nini lambio atikeli biso. Ta viana kanga ya kino ya. Ouais. Viana kanga kino, mais pour na biso nde passe na mutema oncle azali souté pour biso azaki oncle chef de famille biso famille to le la ka mutabando sangisa biso makasi ye wana et pas nae mwana muto azarate biso nyuso tu banana jamais au potani exemple yo na mwana ne biologique aiki aloba tenga na zui parti pris ya aiki na tiki boy lambia sanga sa bato nyonso afanda na basa baleki na ye afanda na bana ya baleki na ye na bani donc mutu ya malamu ta siko bino boyebinga na matetende na zara muta basho na siko ezaka tina famille moko tomboki boyo tomboki oncle talio na musika donc ka italela oncle o comprendre que nde na tomboki bofona kita ça pousse biso ko sa makambo wana lisute motiko yoka te oncle te mina babala okangela yo yakawa oh mo yo zo beta banchora na mingi tika beta banchora na petit faux les gars qui sont le bana ba geste moni yo tika obetara banine. Donc c'est pour nous un élément, un rassembleur. Papa ya ban ebele ta famille obina to bando benge vie mwana muke mukolo vie. Je me rappelle encore na sala na émission moko fona lukango lisusu paix son âme vena biso Lambert King Tokum na biso na suka mot de la fin par rapport à émission. Le basuka zali tozo lela ba journaliste to bo sunga biso na lela vraiment bo sunga biso na rolela bo sunga biso te na ko tebi ke ba titre muso za nango ba vie mais lukata ota titre o ezo correspondre biso nyonso tozo ba to YouTube exemple kokyo koma lambio akufi na poison au 3 nini 3 points et la gisi que phrase no esa nini et continuer so batuni au matin 3 points wana et la gisi que phrase nanga continuer comme te moko boezaki na suka to ta point d'interrogation et sunga nini mais comprendre que ça attaquer éviter ba titre oyo et correspondre te na makambo batu bazoloba to na makambo batu ba osala. Oya mona titre mususu lambia kufika na tongo famille na déjà ba komo wele la biloko ba titre bongo vraiment to lingité po to yebi biso tout to luka ba vie mais il faut qu'on appelle na déontologie ya kotaka ba titre mususu parce que lobby pe to bozapeka na posa ya na lupangu oyo bozape na posa parce que lelo bana ba lobby te ni po mutu to aza attention boza lobby na posa lobby sa bana posa lobby sa mama posa lobby sa ndeko so déjà au titre da titre mabe to mona ki to landi to yamba te comme ya kingi kutu journaliste mais to kende kuna baboya ko yamba biso donc to lukato maniola moi ba titre na biso et lisusu na ko senga et pas bato ba créateur de buzz tebi ke ba misu bazela ba matanga ba yo créer ba buzz ba nini vraiment na matanga lambe so yo créer buzz après yo muto okufa pour azaki ne muto atika lo créer buzz te na matanga mutu eza matanga mutu to lo ba ke lambe a créer buzz donc biso mo famille to la keli mabe o créer buzz na matanga lambe ye na simasa nini akei pour famille ne pe yo ka pasi o biso pe to sa nini to yoka pour soko okufeli to ye ba pasi ya baninga te. Il faut couper la peau et ba passe ngamona kasalam yo na créer na ngabes na matanga mutu te. Botiko mona ngate na matanga mutu na ye beze boye te.
nga so base na nga na ozwa na ke marche na présidence na ke osa base kuna ba beti nga base na sali kuna so base na bimi na sali marche na ambassade ya Rwanda bakangi nga kuna donc so alingi base akende tantôt akepa fayulu na fadene bakangi kuna wana base mais bozela tena ba matanga nde boya osala ba base et puis batu o bazela ka muto akufa pona baba ko mozo banyongo na quartier pona minute ba misuda ba zuida ba nyongo na ba quartier po baby ke non na cotisation matanga ya lambio na futa boye na futa wana ba musicien kasi no conseiller batu nyonso ba misuda ba zuida ba nini ba nyongo déjà po baby ke ba futa to respecter muto abanda osangisa batu s'il vous plaît o etali famille tozana mwana lambio o azalo kwa mwana liboso parce que mwana liboso eza sido mwana ne na minute eza aiki moke et tozana leki ya lambio o alandie papa Frank moke tozana leki na papa Jansi moke o etali famille 3 personnes wana nde batu bagosa en dehors ya wana atanga yo trésor kibo meka bino ko benga ngate pona makambani parce que je pleure mon oncle na koki ko engager famille mobimba te donc bato baza droit ya ko engager famille na part ya bana nese aiki moke na part ya banoko na biso toza na Frank moke Jansi moke na oe etali mwasi na ye donc mutu nyonso te aza ya ko engager famille o muté koma liboso o si tout mona pe makambo ebele na ba matanga bongo batu ba ya même ko diviser ba famille ya batu oyo solo lina mwana omemi mwana esika mosa ko consulter ba papa da biso famille na biso voyeza na unité bolinga te na matanga o boya na molimo na bino pona boluka lokwa bokabola famille ya batu biso bokokate. Merci. Un grand merci à toi Trésor King to comme na biso na suka to rozwara moi ba tumsu libanda bana quartier et puis un grand merci aussi à Général Manager Clovis Fimpa. On est arrivé à la fin, merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre, je vous dis bye bye bye.
papa et moi. Ah, qui bol. Ah, tu m'as fait trop mal. Ah, mon God. Ah. Non. Mais je parle avec lui au téléphone, il n'y avait même pas de signe qu'il était malade. Je le promets de passer aujourd'hui. Qu'est-ce que se passe, mon Dieu? Qu'est-ce que se passe qu'il faut? Qu'est-ce que se passe? Alors, Nangaï na salamo la bunga na tout ça la bongo na annoncé des pour bafa. Et après tout ça qui na rendez-vous monga na il fallait que des communes à Matete parce que Nazaï na document on fait na donc c'est lui qui devait m'accompagner parce que ça commune na ya ça na. Donc c'était ça, d'abord de lui annoncer la bonne nouvelle et puis accompagner. Donc le rendez-vous était aujourd'hui. Au téléphone, il était bien portant, Azaïna Maleste et l'autre. Donc moi je peux dire que les Nzambe Mutalingi, Baoba, certes, oui, Baoba, on est à Baoba, Baoba, et là il y a famille Moki, des Kouei. Et ils allaient sous Baoba, Moussous, Autotikala qui n'est pas vu la musique. Très bien. Parce qu'on a accompagné la Banamatongé. Donc Azali, le chef de l'état-major de Viva la Musica, qui est tombé aujourd'hui, c'est le grand chorégraphe de la République démocratique du Congo. Très bien. Il a commencé avec Saint-Michel Metou. Je ne sais pas si je ne prononce ça bien. Saint-Michel Metou. Ils ont commencé Nabomwana, danse. Alors le prêtre Wana Zaraka, belge si je me souviens. Yemoto a formé la danse, Maman Tchalamwana et tout. Je ne sais pas si c'était Maman Biabel, mais je sais que c'était avec Maman Tchalamwana et Bamandara danse. Et puis Maman Tchalamwana, à l'époque, Yelam le Lambe était déjà chorégraphe na orchestre ya Mama Betty Massimisi. À l'époque, on a Maman Tchalamwana bazaba danseuse et il y a ça. Non, je parle de Betty Massimisi, maman. Oui. Donc Bazara déjà tout wana na orchestre wana. Et puis il y a Lambert a travaillé qui dit Sosuna papa Nabiso Lombo Makiadi. C'était comme son plus petit en fait. Parce que vous vous souvenez que papa Lombo Bazara Mounen. Alors il y a Lambert qui était là pendant le lac Sebastian ba Kokangé ba Nae. Donc il y a Lambert Azaki Petit Nae. Alors il y a Lambert a travaillé sur la papa Wemba. Il y a Lambert qui a travaillé à papa Wemba cause la plus petit avier. Cause a toujours navire, après avec comme navire. Après nous travailler navire.
nazo reconnaître banzembo loko a balongi tima ya skol ya Koffi Olomide apprendre dango ba danseuse na oyeba si bakonga danseuse anoté mais c'était à quartier l'état donc bango nyonso to wana bafifi na époque wana bazina et tout et apprendre bango chorégraphie là c'était devant moi donc ça aussi na kati wana ya viva la musique na kati viva la tenga la mwana mbolokai donc Masimanimba mwana c'est mon grand et faire le biba ya famille moki famille moki donc je suis aussi de la famille voilà je suis aussi de la famille moki c'est comme ça je dis baoba famille à Koué donc parce que ya Lambert Azalaki mwana mobali ya botami na kati ya famille ya basi ebele bayane liboso bazaki basi après baye kobota ye mobali donc akolaki na bayana basi on komona que vie na ye mobimba il était entouré na basi ngwa o afandi awa donc on a baleki bapio petit na ye bakoli na miso ya Lambert donc biso no so akokoli na miso ya Lambert donc ya Lambert akola na bandeko na basi alors bandeko na basi babotaki Nzambe a permetaki bakufa bazala te alors ya Lambert abokoli banies na ye akoli na libota bana na ye eti nde bakoli nyonso bakoli boye donc nazoloba ngabi baoba ya famille ekoyeli famille moke ça c'est très important par rapport à nous sur l'écrit l'artiste. D'abord merci parce que l'écrit est bien quitté. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être fier de bailler de la madame a bénéficié de nous sur ça que tu as les lois qui étaient managées depuis famille bénéficier de nous sur Salaki. Bon, je dirais c'était ses contrats propres à lui. Nous on peut pas se permettre de dire de n'importe quoi devant la télé. Parce que là, je comprends qu'avec notre presse, et surtout notre internet, il faut faire très attention quand nous sommes devant vous. Parce que là, vous êtes rapidement à interpréter les choses au motalobité. Moi, personnellement, je dirais que il y a Lambert Azamoutabato, Asalela Kimboka, il y a Lambert Oromona, Nabartiste Nabiso Nyonso. Je commence Koffi Olomide, JB Piana, au Ngalayebi, na concert na banga minene. Je sais pas si c'est entre Zénith ou Olympia, et Zaba concert à travailler avec un artiste en coulisses. Tout le monde a Fioti, tout le monde a Nyonyo, tout ça. Dans ce cas, c'est un moment fort, il y a Lambert, où c'est Donaki totalement, na vive la musique, na moment il y a nouvelle écriture, lié Moutasimba qui commandement, il y a pour diriger à haut, l'album le quoi à base au Tuowana, vraiment ils a assez Donaki, à Salé Moussala, Nassima papa, tant que papa Zaki na Boloko.